Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés intelligents, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Est-ce que ça va? Nabi que vous avez belé, vous avez partout dans tous les 4 coins du monde. Merci, merci énormément. La confiance au Bopé Sangaï, votre soeur, votre grande soeur, votre petite soeur, votre moine, votre. En tout cas, merci beaucoup. On m'appelle Bibiche Mbombo, Plasma Ligue des Champions. Moi, la maman galola, nyon so anezanga. So on a mis commisité moutoroya ou commisanga na place tanga zate. Ligue des Champions. Il peut place aux amis commissaires. Merci beaucoup, c'était juste pour rire. Vous voyez que biso tozara toujours tolinga toujours tozana bonne humeur, tolinga te que tozana bakanda parce que mutu na mutu azana mikumba na ba stress na. Donc ceux qui tobito ya na on a média donc biso se to craquer. Tellement vous informer, c'est notre souci majeur, vous divertir, vous motiver, vous encourager. En tout cas, yango neza vraiment musa na biso, yango tolinga toujours tous en a bonne humeur, soki tozo sa la bino musala. En tout cas, installez-vous, prenez vos chaises, prenez un verre de jus, prenez un verre d'eau. Ceux qui peuvent mettre mort on a autre chape menito solo là parce que awa ils ont vraiment famille, c'est une grande famille de hommes et de femmes intelligents. Donc réfléchir ça bien. Vous aurez on a Katia chaîne Nabiso Bibiche Mbombo officiel. Alors toujours dans le même dossier de notre star JB Mpiana Papa Chéri. Alors dossier ngo ekomokita. Alors makambu ekomiko si là-bas de belé. Non, j'ai mis audio à Sandra, bon déjà image wana. Sandra, image à Sandra, azo continuer quand on a to solo là vraiment. Bon zoatan, bon apprécier au kende, to solo là. Même que batomaye le boza belé na chaîne non, mais to solo là, s'il vous plaît. Ma, toi na sama, même les bêtis, mali les alaki menaka sandako, il fait chaud. Alors, dossier il y a JB Mpiana Papa Chéri, boyebi semaine passée. Il y a presque 2 semaines passées, on parle de ces sujets. Il y a Papa Chéri, na Moana Yantsuka, Brinette. Dosso et Matake Kitake, Kotina politique. En tout cas, on a fait beaucoup des émissions concernant CGO. Alors, si Django et ceux qui n'ont pas moi sur les marchés, Papa Chéri, bah te belé, bah féliciter Papa Chéri, malgré tout ce qu'il avait fait. En tout cas, Balobi a réagi ça qui, Lokola, Mukolo. À Silisaki Marambango en amiable. Mais il ne faut pas oublier qui est JB Mpiana. JB Mpiana, c'est une grande star de notre pays. JB Mpiana, Azali, ana ba relation avec Saganate. Pour le long de l'année, c'est mon nom qu'on a qui libanga mo JB Mpiana bois qui n'a bé donc muto bois no ba to boy na ba nzembo na ye. Donc cela veut dire ana relation kuba. Donc ma mbongo ba kanisa ki ok na mo ndenge moko boy mais quand même et que na ndenge moko bien. Mais jusque là non chez la binoson ya Sandra Lina ba ba zoki occasion ko landa o te bolanda puis to ko meka pe ko décortiquer maramo ya zoloba together. Alors jusque là moi en tout cas azuna no mbongo te. Jusque là azuna mbongo te aleka ki dans une chaîne et na landaki babanda ko enregistrer sans que aye ba me abi vérité que jusque là azuna nous et l'autre côté ni mongo ni lupango parce que moi en aye a benga qui est pour la dire que maman qu'est-ce que tu fais maman au niveau même papa ou en tout cas et tout ça qui étant que une mère j'ai compris que la fille azana moté makibo maman et la fille avait dit non je dois stopper ça mais Papa Chéri a dit que non au père ça y est mongo. Mais jusque là, je donne l'autre côté. Est-ce que va ça y est? Tout va ça y est. Est-ce que ça frappe? Alors, tout va non na ma Sandra Lina lobby, mais jusque là Sandra Lina zolela lela kaka j'ai bien bien. T'as la fait ça Sandra Lina quoi?
Au moins, moi, ça s'est porté garant. Abima na yeke, non, abima na ngana JB. Asalanga bo, asalanga bo. En tout cas, suivons ça ensemble avec vous, mes amours, les abonnés intelligents. Et puis, nous allons essayer un peu de discuter ensemble. Alors, let's go. Menga inane demi inane simo esile na ndako mevia zo simo ba danseuse nyos ngana okazuwa pa mana okasi mbai na nganzo mbai na ngati donc ndenga zabwe ndena zana espina za nango ngana makila ba juif na comprendre que eza bolingo société fumo ka bwanda mdam eza réciproque bolingo société ah eza pesa ovanda te donc mwana tuka ye na umela te to ya mwana tuka moi tu vas ngana zako ngana za mais au moins ba conseil be moi tu vas betanga na te po dana na ofa na dana méchant na bula dana méchant kula bomba neza te kula za bolingo société ba ka bola ndam ndam so comprendre ngo za esprit follow moi ça solo akolinga te mobalo ya bane inane 6 mois alwo 5 meses ma buka 6 mois bia obala ako découvrir que mobala na za batu nyonso na la société moi ça solo falongwa le wanga na moi ça solo on a le wanga est-ce que bon ma Sandra Lina zolo risque ba sida ah bon tu risques ba sida pour que dans sa capote et que dans sa capote tu vas tu risques ba sida si bon mon biso to lo ba nta ba batela biso si le mo test mo zo chercher ka critique si ko style ngo peso mo ngo be o la tshanga ta ekotite style ngo solo ngo longo ekotite zo kota ka bongo to kata ba sida ya nta ba batela biso ba taolo ba mbanga ba fungola ba mbanga ba lo ba ke sana lina bembo finga fina ngebe basi bembo panja bolo ba miloko nyoso singa bolo ba mta sala ngo jibe ngala vanda na tika jista nzambe siko na vandi ka bona mona ka allo Shiki Norris ngabi seki c'est moi en tout cas ngabi kesia je suis esclave à Fetina ngabi na so moto moi tu vas bonga na ebiso de biso so komba bonga so ngape na signé kite na zaipe peke na zaipe spite mais bio so pe ba makambolo babolo bangote bonga nde mfumwa tu va so nga aide mais moi ngape na zaipe bizet ngape na zaipe tizet ngape fait babies mais moi no aza moi mke aza na 24 ans ko baby sa fite moi na commission hotel aza traumatisé moi na za manipulé moi na ndenge za na bandaki de na défense ya 3 jours to za na église moi tu vas zo défense et comme baluka ba nini ba beg ba sonel so mutu ngape na zana psychologue yango ngape na psychologue nganga ngape prononciation za ngane mabe psychologue nanga ngana za nango ngane za bona so délivrance na psychologue ayebsanga Sandra ndeko za bonena o traité obo ba te na déjà ba tu tsana nena o traité obo follow ba po bika donc mon abimana loba mais na kanisa mutu tena kenda pakete ngena mutu tika jista nzambe mais mabonde linga na ko sabela nzambe shiba sana ba mabena fibo vio bat ba milenga ba ofinga nga bat ba tolanga me via tala kaka loba telote vie ona kenda osenge passeport via boya oui mais passeport on est la soute pas pour derrière ba dia ona sembe vie kis pas pour ba tobola ba miss matoi ba solo ba ni passeport ta kanga sana lina longona fait 2007 na 2008 passeport déjà ba bongo longo soute c'est kana da passeport on a déjà chaka mutu so ndo franchir nango apo fait mutu su da 16 mois sika ka fa chana passeport nga ça pas komi mona tsuka bengi bo solene mais bengi ngati abina nga komi mona tsuka benga komi yasa na opetio do bongati ta benga beza Vietnam kaza notage vina eza notage eza no espina e makamneso vina eza kubeba Vietnam de wapi ça mais c'est ça esclave la musique eza ne ba Vietnam ba okesa ya ba Vietnam yo mona stream machine no itazo motaka na so ba Vietnam azalaka na posta ya esclave moko bantu esclave so masasi mais esclave wana aso masasi te posta ya zaina ba secret yawa mona tuka zaina preuve biso so ba danser tolongwa bazemi tolongwa bazemi bref mona te to isa batuke basala biso ba bandima to afinga biso mais moi tu comprends ça bref yango de la skill lo shiba la na ba danser shiba beb sa vie ba danser ko fi pa beb sa vie ba danser ko fi na shibe yango de la skill lo shiba la na tango on a orchestre na uti pour orchestre na kuna na ABC sa motivation to idée nationale pesa ngini mais muntu tango yo luka ça fait muntu ebi ke mutabonga muntu tango yo luka
yo même délivrance et même 3 jours dans l'église siko yé moko so senga ke il faut présenter à 10 journalistes ngala bien te ngala présenter au D a vient na biso to keneka na demoni nga so na ko tilika muno kenda likolo nga partout na ko talika kenda likolo ST 10 ma be mwanchuka yongo bandaka na 10 mbala moko to keka na D na zule Shadrach na zule Sarato siko na D wana na sali mabe mwana kwa mwana tuka ye mwana tuka ye vers nga wa comprendre que nga na lobaka déjà ba bayoka ka te soka ye pa na ngai na aider na journal na TV na lenga na délivrance amoni pe ba beauté comme yaya ba beauté zongi boyaya ya nzambe bien ngabi to aka na nzambe na prophète moko timotina moponami le prophète Emmanuel do di mufukulula batu zenga mambo yemda okata so bato nyonso tasko ba fina biso chance nga ku ba dévergent na libanais nga ba dévergent nga za kuna tenga ba dévergent ko ta dévergent ba dévergent na libanais mais na côté pas Kofi 17h30 mine kaka mais moni nga na sofa batu na ba vérité so pe na l'esprit mabe na ko ba pe Kofi pe na kangai po na ko sepa nga ba dévergent mais to yo ko ndela BCBG ba fundi bino ba funda biso ba kena biso wapi biso ne ba bize vi na biso ke bo sali kombo jibe to sali ndeni tango chiba ndo la biso ba zaki boso jiba fundi biso même biso parquet biso to lela ba fina biso za bize ba fina biso za détruit est-ce biso to ko banga jiba leki Michael Jackson jiba leki R. Kelly jibe pena ninga za wana leki R. Kelly aleki Michael Jackson oleki Michael Jackson te Michael Jackson zole koma ko kwena ba tribunal likolo bana mikeba ko funda e Michael Jackson akufuna souci po mbo no se sila likolo ko futaka ba famille abanana est-ce biso tanyo so sa biso mabe biso funda kao te funda kao te funda kote yo leki R. Kelly te et qu'elle est dans ma prison pour na mwasi R. Kelly 40 ans non il faut louer ça la ma Denise poko talikambo biso jibe ngaku na ba jibe botindela nga convocation nga après il y a hôtel à jibe en face tu jibe toi tu as détruit ma fille tu as cassé ma sim tu m'as enlevé 5 ans et demi j'ai fait 1 année 6 mois dans ta maison tu m'as payé quoi jibe tu m'as payé une gratitude bah toi ça la recherche tous les conseils dans les cas boutique elanga bébé Sandra s'il vous plaît bata la chaînette ya da bombole wala ta mwana na la coupe da monde ngam na ndola tango il en est sorti m'a payé quoi jibe boni boyko toi tu es plus que R. Kelly tu as fait mal va demander pardon tu fais une vidéo demande pardon à tous les mamans je passe un pardon oui mais ça star quand même il y a ça non star eza pour ba fanity pour na biso mobile na biso star eza pour ba fan pour na biso za chéri na biso chéri na biso yemda trompa biso nenga yembela biso ba sante toucher matoi na ba ombala matoi aisa biso keche nesinga bo yembela ba sante toucher matoi ba omba aisa yembela to banda o répéter ngana nungu che yemba bimimbo moi j'étais à la maison de JB bata jour nungu antitero moi antitero so batalinga na nzema il y a 3 mois et demi odi modeste na pena batalanga na antitero na nzema 3 mois et demi batalanga na concert à poto wa suka équipé à lo de pele na nzema batalanga na doléance na nzema bo ba mona nga doléance na fimba raté na nzema mais yeso esanga que tu es ma femme on reste même maison tes fans t'aiment beaucoup si oboti siko carré ke kata oza déjà moi stanga to anonda kumoko yaya boni boye ko mikolo ba mama wa sata ba mama wa 80 ans ba mama wa 90 ans bazoko sa bango bolingo e bongo biso bana to bandaki bongo boye ke biso ta mawate on était manipulé tromperie d'amour escroquerie d'amour criminel d'amour tozaki na force te to la force te to luko ba vie laisse ngana ko luke balek na nga vie j'avais pas de parents makamle so mobala oyebisa ya ba copain ko ba ko sa copine ba papa na ba ndako ba ko sa mama ba tromper bango bon so biso to yena orchestre patron azali ko na biso azana mbongo azape amour. Il y a deux choses, je vous dis, non qui passe, non qui douleur, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Et ça makambu tout le monde normal. Alors makambo, il faut apprendre ba leader oyo batikali mikolo o pe ba osala musala mikolo o bazoya ba jeune leader et apprendre bino
Ba leader oya biso yo oyo ba koli déjà ba bebisi ba vie ya bato belé. Bon moi sur ba conséquences. Donc comment na Sandra Lina aza lisusu yete. Ba yiba déjà étoile. Malgré azo kende na ba église, azo kende azo leka na délivrance, aza lisusu yete. Aza souyete. Parce que moi si normal, oyo aza na respect. Ou bien moi si normal, oyo aza na mobali. Azo respecter ye. On a la belle famille. Oko leka na télévision te. Pona koloba boy, jibe bimana ngai, tolongola 7e na nini wana nazaka na zem. Asu normal te moi je vous dis. Jibe obebisi ba vie ya bana ebele. Ya ba danseuse bana bato ebele. Noki eloko moko esalinga pasi awa. Na eloko moko alobi na yaka na ngai na orchestre nazaka mona moke ba parents bazati. Na yaka pona lukela baleki na ngai vie. Mais komi o na komo bima na leader. Oui, na moment tokoloba kiazaki na moment de faiblesse. Pour na minute ana ba preuve te ke bimana jibe. Jibe wanga na akoloba wapi ba preuve. Malgré ba témoin ba ozala. Mais aloba ke où sont les preuves? Akoya nango bongo. Mais na conscience na ye ayebi ke abima na jibe. Ye pe mwana ntsuka. Ye akoluka jibe. Akoluka Sandra Lina. Ayebi ke bima na jibe. Donc bango na bango bakutani babi ke mobile oya bebisa vie na biso tellement mwana suka azaki na mwana yango moni makambo epesi nde epesi. Sandra Lina oui bat bakoloba ne ke non muto esala bien te aza muto liboma makambo azoloba on dirait muto libo donc bat kutu ba occupé na bango yete ba mona makambo lo beza ya solo mais ba occupé te po ba moni ne ana ba preuve te bat ba moni le rola fi moko bo muto esala raté. Mais or makambo ya zoloba oh c'est la vérité. Ba leader ba bebisi ba fille ba vie ya ba fille ebele. Tala Sandra Lina. Nalandaki nani vidéo na TikTok camarade na bango moko. Comme on est Sandra, il peut connaître ka Sandra, ce qui Sandra Bola, ce qui Sandra Mola, ce qui quelque chose comme ça, il peut comme on est Sandra. Abi Sandra bozo mona ya awsala ki matala na télévision, azole ka émission. Pour vivre nae et bongate. Yango ozomona c'est l'émission ba pesi moi 50 moi 100 moi batindele bato mpoto batindele mbongo nda so vivre. Soki azalaka azu mobile moko bien à s'installer ana mbongo nae a mata kita ako s'intéresser te ke na afandaka na coin bo sala ba émission. Ndenga fandi ndanga zo poata jibe. Ou bien zakina mobile moko un homme responsable un tonton malgré qu'il danseuse nae. Pour atika déjà danse. Malgré qu'il danseuse naie, mais elle n'a pas mobile moko elle n'a pas ses respect. Donc, pour vie naie et comme aboy, cela veut dire que vie naie étoile naie azali souyete. Étoile o bandon genki saye. Ezali souté. Ata mobile pe a moi c'est kitoko quoi. Mobile akoya boy alinkié. Mais otali kaka ah fio alekana na ba réseaux sociaux boy. Aloba tata muto bimana jibe. Ati aussi que langa yombo. Ma musique aux amambes belé. Makambo musique oyo nzamba sunga. Biso yo na lobaki na émission nanga moko na lobi. Biso to mona ka album ebimi. To moni ka nzembo ebimi. Mais to yebite sacrifice ni salama po nzembo ebima. Eloko ni bango basala. Et toi là-bas na combien au bazwa? Parce que tout la vérité, c'est ça. C'est ça. Moi nan tsukayo abimi. Moi non tsukayo abimi alobi que non makambo nyonso sala ke simbaraté et simbaraté poani pour moi non tsuka c'est une très belle fille hein à moi c'est kitoko to moni atana ba photo na kibo moi na ne out dégager kitoko siko pourquoi mamwezo simbaté soit disons akenda ki Angola zongi mais soit akenda ki Angola pourquoi makambo na Angola zo simbaté ayepe na kin et comité de niveau a déclaré batinde poto pour aban et simbaté pour ceux qui a na position na ya bien. Peut-être nga atsala ba déganda sur internet. Donc banaka la wana ayeba ete ke ba abusaki nae. Azaki bien. Ayeba ete ke ba abusaki nae. Mais makambo baby nda comprendre que non oh non ba abuser na ngai. Tika na funda. Ndo mona ko mitisa niveau. Pour nini? Ba tika na bango déjà e bobolo. Biso ba fille
Non, le bac en général, biso ba fille, il faut faire attention. Au komona, au côté na boss moroboy, député, ministre, homme politique moroboy, musicien yeban, star moro yeban. Yo po na yo omona ke non na mwasi kitoko. Eh na mana star. Ozo bimana star, bimana politicien, mutu munene, ba opeso ba mbon, omona honneur. Maman, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, surtout que ça, on a embêté. Il y a que rouler là. C'est ça, tout le monde a Sandra Lina, ba beauté, Sandra ba beauté, moi si qui toko. Nous sommes tout le monde ba photo Sandra Lina. Nous tous, tu yebi comment est-ce que qui toko. Mais ce que tu as monté comme un niveau que les canaux émission sans crainte. Sans crainte. Ah bangane lo morte. Abiba longola na jibe 7e. A kene pe pas kofi. C'est sûr, abima pe na kofi lomide. Mais ce que mon tabo yebisanga na. Obimina kofi. Obimina jibe piana. À part jibe piana, abi libanais moto a des virjailles. Ore bandene so pe yombo wana eute pas libanais. Répétez. Moto comme à mesure ya ozala poser sur le mambo na télévision. Il faut ça moto moko déjà est-ce que moto koza bien? N'habite que moto nezo sala bien te. Donc moni moto moko ce qui moto asa envoûté soit moto déjà ba longoli étoile, soit moto déjà ba longoli makambu to bengaka. À cause ça a sala makambu mususu. O bat bazo mona anormal. Yepona ya mona normal. Pona ya mona c'est normal. Non, normal. Non qui passe, non qui douleur. Non qui vraiment douleur. Bah danseuse, oui. Na mini soit condamné parce que abi ayaki ne ko luka vie. Sur bisobe ba congolais ne tozalaka oyo luka vie. Surtout sur ozakipe le koso mibali, ozakipe mutu moko envie et l'équio makasi parce que il y a de filles au souci d'abord ils ala abimana star. Comme etika ka fille na bimana ba star, abimana ba tombongo. Mais obimina batombo suka no ezala nini suka na yo ezala nini yo muto mana batombo quelle est ta fin suka no ezala nini batombo no obimana ba baza banani basala nini na nzoto na yo yango bana basi bandeko na biso to sala ba émission oyo nga lobaka na sala ba émission te pona yebi mingi non. Na sa émission te ke pona amo santo non biso nso toza ba humain nga pe na mabe na sana mokili nga pe na mabe na ba défaut na nga na pe na ba qualité na ngai mais ezaka mo expérience ndambo on nzambe apesi biso na moi grâce on nzambe apesi biso to solo lango na bino bandeko na biso basisa mibali donc c'est ça différence ezaka ponga eza musala na nga grâce don na nga grâce na ngai nzambe apesi nga na za journaliste na za chroniqueuse na loba na misu na bino. Mais peut-être yo muto otala ngoza na expérience makasi oyebi mingi. Peut-être pour le ba plime ke ngai. Ninga na zuka grâce à ça la vidéo pour yo talanga. Ezala batu mususu na vie obima na ye oyeba te ke no muto aza muto misama be. Oyeba te. Pour oyebi ke biso ba fille to linga kwa. Non chaka en général biso basi to chaka. Biso basi. Pour na romi longela te pour na mobali te. To chaka en général. Moi si ce qui amoni mutu mobwe et lo ka liboso etera mwasi mutu ana mbongo a star alingi yo pe a bogar biloko wana ana mbongo akoza star alingi yo pe a s'occuper na esili mwasa ke kei mais siko mutu ko bimana oyebi asa nani asala nini passé na eza nini na nzoto na yo azwi nini siko boy oyeba te okoya koyeba ngo plus tard vie et comme siko ko se détériorer au moment que makambo esimba lisusu te nde oya comprendre ah vie na ngeza boy kwani moto bima nae peut-être pe oyeba kité donc vie eza compliqué eza vraiment compliqué yango moni ba place musu na l'église musu ba pekisaka rapport sexuel ka bo sali yango mbala moko bo se communiquer nga na loba boye to ba santo te na zamo santo te na zape na mabe na nga o na sala o na salaka o pe na salaka mais moko so ofandi otali conscience te eloko eza bien te
eza moto mosusu tu siko aza na inconscience il faut kolamusa ye ya mosala na nga nga eza mosala na ngai il faut nalobela ngo lobi na chaîne na nga nachaki image moko boye tellement bato balingaka baimage ya bapolémique mais baimage masolo ya réalité ya vie bato balingaka yango te nachaki image moko boye fille moko boye akendaki na hotel na mobali akenda na hotel na mobali azaki na mbongo na sac mobali babimi na ye je ne sais pas soka lokotaki mobali yango wapi bake na hotel la fille azaki na $1200 na kati ya sac aki na $1200 na kati ya sac bake na hotel mobali azwi putulu ya pembe atiele na kati ya masanga bake pe na hotel basali basilisi bandeko mwasi alamuka na ntongo boye bolumbu telefone eza te $1200 eza te sac kutu eza te donc sac etikali mais $1200 eza te ezaki na porte-monnaie siko bakolo te bayo kotoke bataka mutu alamukaka te bayo kotoke batoki ayo fungola babomona boye mutu bolumbu nini wapi mutu tozalaki na ye surtout soki 11h soki 12h wapi mutu tozalaki na ye wapi oh nini akimi mbongo $1200 na telefone iPhone makambo boye po eteyaka biso makambo boye eza po eteyaka biso bana basi nasaki yango émission nasaki nalobaki makambo ebele mobali akimi na $1200 na telefone sikoyo na kati ya telefone wana qu'est-ce qui se trouve inside nga na bino toyebi te poso akomi ntina niveau akolela telefone teke biloko eya na kati yango oyo okosutuka boye efi boye bapubliaki ye bako banomenase tinda mbongo soko otindi topiblie bolumbu nango ezaka bongo bagarso bako bofonctionne bongo bokieba okolingaka mobali mosusu mobali aye na mission na vie na yo akosala effort ayaka po adétruire yo yo monaka mobali boga mobali kitoko boye na boye mais aye na mission alors makambo ya kisa ya mwana nsuka makambo JB ake na ona ndenge moko ya bien ake na ona ndenge moko ya ki amiable ya ki famille po mwana za na kati malgré tout ce que JB asalaki la fille amekaki un peu kokitisa motema ya kitisi motema amoni que mwana za na kati ameki un peu koboma moto mais siko biso tozozela tozela makambo ekoma tina suka makambo ekoma nkulisi te po bakokitisa mwana nsuka motema ke topesa mbongo topesa lupon totindo na poto omona makambo yango na ndenge ekosila omona okosutuka boye bapesa eloko te ti siko ezaka bazozelisa barumeur oyo toyokaki keno bapesaki $130,000 je ne pense pas que eza yango mais tomekaki un peu kolandela bayebisi biso ke non ye moko alobi plutôt elle n'a rien reçu jusqu'alors tozozela bafrappe nde mwana nsuka te po mwana nsuka eloko na ye bafuta ye badedommage ye bapesa ye mbongo j'espère que papa chéri aza millionnaire aza na $2,500,000 na kati ya banque na ye donc azali millionnaire $2,500,000 a millionnaire azangi mbongo te donc pesa ye mbongo na ye. Alors merci beaucoup en tout cas, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.